Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vais recevoir le seul intervenant, mon invité d'aujourd'hui. Mais le temps pour moi quand même, na pesa sango oyo, ezo lekaleka moi mingi pa na biso, eza ve ambata, oaza cameraman na biso na canal Kin Télévision. Donc na butu ya samedi 23 décembre 2023 19h30, azwa ki taxi catch ya Yango et mema qui à partir à Gombea. Donc sur ça qui na kitega na plateau na commune à Kinshasa a bosani sac ya matériel mobimba ya caméra. Donc biloko tout ya caméra ba micro tout ça ezaki na kati. Donc ndeko yo a conduisa qui ya ba taxi catch ya Yango. En tout cas la kisa muté ya malamo pe suka mbula kota 2024 na problème ya mutute na problème wa journaliste était yara rotika ngona canal Kin Télévision avenue des Huileries na immeuble jaune rouge ou bien obengi mukolo caméra ve ambata na 081 068 78 08 081 068 78 08 obengi et rosala bien ba habiter ko yibi toka bosana ki tu peux le ramener et au salabiso bien. Caméra marque Panasonic 4K. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je crois que le message est l'équipe. Alors, je dis bonjour à mon invité. Elvis Itoku, bonjour. Bonjour Papa Laura. Nous sommes à Makassi. Nous sommes à Makassi. Merci Nabino. Merci Nandenge Boyambinga na plateau Nabino. Merci na ba technicien nion so équipe technique nion so canal Kin na singbino merci. Très bien. Ici ezambalo mbala liboso mais kozala mbala suka. Ah meilleur VP déjà hein? Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Kozamba suka to bandi lele to kenango tina ti encore de mon souffrir à Mathieu Ozobima député donc je rappelle que tu étais candidat na provincial la commune ya Selembao. Ça s'est bien passé j'espère. Oui, ça s'est bien passé. La population a surpris tout le monde parce que la réalisation de Bisso est qui vraiment monisama qui na population. La population a pris Bisso chance à voter Bisso massivement. Donc bientôt le 31 awa si prêt à dire donc Torozalawana poto na assemblée poto défendre bien intérêt ya commune à Selembao. Ok, moi tout analyser par rapport à Yango Zate parce qu'ils ont interdit donc autoro lobaka Kayangwana. Mais quand même on va quand même parler d'autre chose. Au pessinga titre na yo zali din fils ya Selembao. Notable ya Selembao. Ba qualification no so mbalo na ngolo bani. Vous allez din fils ya Selembao parce que tout le monde qui commune ezali qui gérer na bapaya. Na élection passée ba va gérer que biso bazaba natif à Selembao te na yango to se décida ki il faut biso moko to yeba ko gérer commune na biso yango population asenga ki na ngai d'ailleurs population de futa ki caution wana na rappelo que na candidat indépendant parce que population aboya ki na côté na parti politique albaki biso moko to soutenir yo na maponami pour que to gagner élection pour l'intérêt à commune à Selembao. Donc peut dire que tu as botamment à Selembao ça dit difficile. Dans le cas là la différence entre din fils et à Selembao na mutabotami na Selembao normal na batum soupe ba yebana na Selembao o ba lo ba din fils te. Bon oyazali biso to lobi din fils à Selembao parce que tozali vraiment misisa na kata Selembao. Monique botam na Selembao autant maternelle na Selembao, école primaire na Selembao, école secondaire na Selembao, humanité na Selembao, na bimi commune musulté. OK. Dans les titres na ngani surtout na salango na Selembao, IP1 Selembao primaire na ngai, maternelle na ngai na école primaire non ça, primaire na ngana IP1 Selembao, humanité na ngai na complexe scolaire Inga et puis na secondaire na complexe scolaire Inga. OK, extendé na ailleurs. OK ailleurs. Alors, lorsqu'on parle de la notabilité, notable na yamba peine de Romoka wa lui c'est dit également notable. Bon, notable à Selembao ezali ba nani aza notable ya contre moroboé, ya espace moroboé. Qui est notable ou qui ne l'est pas? Bon, omoni ba oyo bazali ko pesa apport na kati ya commune wana omoni ndeti papa nanga azaki un grand notable heureusement atika biso c'est-à-dire
ba o bazo peser na commune à cause de la mot à dire na commune ba leader d'opinion nde ba beng ba pe ba grand notable a copé sa idée a copé sa message a copé sa message pe ba yoki balandi ba confirmer oui notable na biso alobito sala boé futo kene na nzela wana mais mututu akoma nga notable or kozala notable esengi pe ozala mutu ya bato esengi ozala mutu ya ba décision mutu ya mibeko mutu bato bazolanda pour que le message na o wanopesa ezala à bonne et due forme. Très bien. Aux ingé tu vas postuler sort na yo jusqu'à l'anzambe gamta ebiango na seni soit sima bien sûr mais na ina yeba avant tout le sujet tout le bana pour le développement bon na biso et loko nini poussa ki yo okende na voix wana ya repostuler. Et le repousser ngana ke na voix repostuler ezalaki nazaki na étranger c'est-à-dire na tambola ki ba pays belé j'ai fait Afrique et Europe. Et Afrique notamment na sali 26 pays. 26 pays. 26 pays. Bravo. Nous avons découvrir la réalité où ça va se passer dans différents pays africains. Parce que tu peux comparer avec Congo, na bisoté, na France, na Belgique, Suisse. Faut que tu attends l'Afrique d'ici de Congo na biso na pays africains. Ndenge na tambola kiwana na yo comprendre que il a fallu n'apporter un plus pour l'intérêt à Congo. Tant au président Tshisekedi a eu Bokonzi, na fin 2018, après serment 2019, le 20, si je ne me trompe pas, les 19. Les 19. Janvier 2020. À Sengaki na batu, tout la diaspora, baya ko porter main forte, un plus pour l'intérêt à Congo. On a la maison déjà Congo depuis 2016, après la mort de mon père. Nandeng na vandaki na observé, na côté sous deuxième cycle à Onaïsta, na Silici, et puis Nathalie na dit bon ça va. Nini na reporter un plus pour l'intérêt à Congo, na préparer projet moko yaki projet moko bancable pour l'intérêt du Congo ndé na lobela ki sécurisation ya Congo na 9 pays limitrophes. Sécurisation du Congo par rapport à 9 pays limitrophes et entourés. Parce que n'a constaté na kati ya Congo infiltration ezali notamment na ba différents services ANR, DGM, la police et armée. Comme nous aura chance de travailler dans l'aéroport de Mauritanie comme informaticien et puis Nazaki ami proche Nazaki commissaire principal na frontière ya Maroc na ville ya Dakar. OK. Ndé na sida Maroc, ndé na travail qui système informatique ya Maroc na ya Mauritanie na meki ko sala betide seriango pour que to bimisa code moko to bengaka code computer code wana egozala ndeti mutu a koti Congo ba pesi ndeti plaque numéro matricule o moni ke voiture ezala na deux numéro matricule ezaka na numéro moko egozala ndenge mo pe tout citoyen tout individu a kota na Congo ba ko pesa numéro matricule wana. Donc mouvement nyonso ya kosala na mboka na biso soki une fois to beti numéro matricule ekola ki sa ba mouvement nyonso soka saki 50 mouvement na Congo akotaki na bicha bimaki na aéroport akendaki kokota susu na frontière Angola tout ça nyonso ekola ki sa biso ba mouvement kosala nde yango to saki projet na mena lukaki batu ba défendre ba soutenir nga pour que to réaliser projet wana pour l'intérêt du Congo notamment na kata projet na fallait to créer une agence ya surveillance à territoire. Na carte agence wana au monde que na carte agence ba donner aux agences européennes sabiso na ba donner ba service wana européen sabiso total to comparer est-ce que ils allaient identiques ou bien ils allaient non identiques. Très bien. Ndé troyer ba kobimisa ba vrai résultat to yeba alors nani azo surveiller nani qui surveille na kacho na noté tu sais très bien que pour na comme à niveau ana il faudrait que sur le plan numérique sur le plan digital il faudrait pratiquement un service nyonso ya Congo et comment numériser. C'est un quoi, c'est un problème bien qui est tout dans le ministère numérique, baramebele commis digital et commis numérisé, commis pay bancable, ba banque tout ça va offrir dans la banque, mais ça doit être dans la totalité en Boka Congo. Moutaro kota bozi bo PC batrikil, bokomo contrôler avec notre pays n'a pas quoi que zalaka Elvis et tout que tu croyais vraiment que ces projets allaient tenir ou bien il y a une recommandation. Il fallait que ça de la part de l'État, ce qui projet a adopté et qui, en amont, sur le plan numérique ou digital, qu'est-ce qu'il faut faire? Dès que tu travailles projet, ton projet Sili, n'a même projet pas à président Franck Diongo, bah, Mima Ingaïkuna, président Franck Diongo a l'année projet Nangaï,
il a accepté ça. N'importe qui n'a nos propres président Tshisekedi, ndi a epsinga non, projet non on va soutenir en pour que ba réaliser on a Congo, oui. Mais il faut adhérer dans la partie MLP. Ndi na ça qui a des zones dans la partie MLP. Oui. Tu travailles dans président pendant 4 ans. Ndi na yeko kabwa na kaka na maponami parce que nga il fallait na défendre l'intérêt à Congo pour moi. La population c'est nga faut la candidat indépendant pour défendre le projet na et le monde a présenté Tshisekedi na 2024 ndé ya moni na kendaki candidat indépendant pour ne pas essayer de blesser peut-être le parti X na kendaki candidat indépendant pour que na réaliser ba rêve na et le monde a présenté Tshisekedi. Alors observation na auto koyebisa si tu peux répondre à ça, il fait la fait en amont si le projet passé. Bon, intervention il vous a en amont. Donc notamment tu étais dans projet pour te étouffer le service existant. C'est-à-dire toujours il y a pour te payer ça un coup de pouce dans tous les services. Pour contrôler toute personne à côté notamment en RDGM, la police armée. Dans la carte agence où on a agence parce que tu comprends que na carte de service il y a une infiltration on agence comme vous agence à Sikeko Tamasika tu peux engager ba vrai citoyen congolais de trouver ba ki o ezali pena ba congolais d'origine des pères et des mères ba congolais o to yebi tata to yebi mama et puis pour ba travailler na carte agence pour na to ba ko qui misa banguna no surtout tout autour il y a beaucoup na biso Congo. Très bien. Tout ce projet n'a entre parenthèses, mais je vis les différentes images au Tinéraï, bah image ya nini. Bah image ya là qui ba réalisation auto ça qui pour na rola qui ça que tozaba na Selembao, notamment tout ça qui c'est ça qui éclairage public na ba quartier mususu. Si on peut nous illustrer ces images Gimpoto. Pour na okimisa insécurité, il a fallu tant to lancer une campagne électorale na biso, to lobaki tozana Munda Epela et puis opération zéro colonna. Yango to sangisa ki ba jeune conscient dans ba différents quartiers, ba betibale, ba sangani pour na kolakisa ke biso na Selembao to lingeli susu colonna te. D'abord ba vrai problème nanu ya Selembao izani, ba vrai problème. Ouais, ça qui fait objet à campagne nao bien sûr. Ba vrai problème à Selembao dans la première belle. Premièrement Selembao à la commune érosive. Batutu o bas travail ki balingi peka ko ya kotsa mai ya forage na Selembao. Ba mai ya forage wana ne lobby ko memela biso susuka problème na Selembao au lieu et place ya mai ya régie des eaux. Ça c'est un deuxième problème. Pardon, oh non par exemple les amis. Oh c'est un problème, c'est un fléau aussi. Oh ils impossible derrière yango au mona école ezana ezaki centre na solo ya boye, na salité ya boye. Poubelle ya boye école ezawana ezaki pe centre pour na maponami ndeto salaki tout to bongisi yango to zongisi yango propre et puis pour moi ezaki wana ezaki ya kokatana ça fait 4 ans ndeto salaki pe pont yango pour que permettre ba tous ceux ba ko voter ba katisa ko c'est-à-dire ndenge zo banda énumération ya ba problème au lobby courant oui courant au lobby mai continuer nango parce que tout le monde a salité wana il y a problème de pont na zeba sina kenda côté mo na Selembao oui Selembao na ebisute so quartier nini to sota ba mai ya kosarana te ba place une nécessité penda ba pont ezala en bonne et difforme mais to ngumba ba pantalon to longola ba ketch to sota ba mai ba pont pese sengezala ebele na ba commune na binwana allez-y yango tozo sala ngo au fur et à mesure yango pe ba na Selembao ba pesi so chance va voter utile parce que bah il faut continuer le projet na biso pour tout réaliser pour l'intérêt de la commune à Selembao. Continuer le problème. Tu as dit courant. Problème ils allaient d'abord courant tu rassure na problème ngité tout cas problème il y a ba câble parce que DG Fabrice a pensé que biso 13 cabines na kata Selembao. Il y a ba problème il y a ba câble alors. Ndé ba câble puis toujours zwango à travers société SNEL ceux qui toujours réquisition il y a population plainte à population to memi na SNEL va salir réquisition ndé to salir suivi na niveau à DDK ndé bango bazo pesa biso ba câble pour na tout ça député le problème est sous na Selembao député a somba câble jamais député a somba transporter to so la nakaka ba problème na kata SNEL société SNEL azo réaliser parce que ezali droit ya population et puis devoir ya SNEL pour na munda epela na commune na Selembao mai pour na mai chef de l'état a inauguré usine ya Mimosa toujours zela na 2024 awa to yebi ke lokola biso pe ba pesi chance to côté na assemblée
Mais au stade où nous sommes, les gens vont souffrir, maman va problème batu mingi bateli biso kaka ba fourrage ba fourrage wana ngana zo telemelango ponani fourrage ya mabeta d'abord c'est le moza commune érosif plus de fourrage il faut que créer sous d'autres érosions na yango toujours senga na papa mokona mboka ndenge population PC confiance ndenge population a renouvelé mandat na ye na 2024 bien qu'il n'a précédé CENI parce que total na mis sous peut moni ndenge population voté na yango toyebi que a réaliser yango dans un bref délai d'ici février-mars, mais entre-temps, les mamans souffrent, la population souffre. 2 heures, 3 heures pour la auto karama. Tout mais ça na yango, si comme ça na ya mabende konanga déjà. Yo golo babongo teke to mesana yango. Lokola to mesana ki. Ane komi na suka. Bokanga mutema. Tokanga mutema dans 2 mois chef de l'État. Maman la bra 2 heures soit yo ki yo boye a osepe la terre. A osepe la parce que biso to meme bango solution, peut tozo meme la solution. Tous mes mecs sociaux au PC Batabe, toujours ça là, bah problème au mona, il y a salubrité, toujours la de la yango, toujours ça ma pont, tout ça ma éclairage public, toujours quoi assister batou, et puis problème sous c'est ma casse na c'est mort, bah auto comme langa et les problèmes il y a mort gasana, il y a mort gasana, bah lobby solo tout ça, mais ce qui après mission awa na ko kita, ngamoko sur les liens, moi na commenter yango mingi exacté, il faut na kita sur les liens, ngamoko na ye bah ko mener d'investigation. Pour que tout à la suite, nous retournons à la prochaine pour nous relever la maman. Très bien. Il y a une image voilà mona qui il y a éclairage public. Il y a peut-être pour tout si tu peux retrouver ça parmi les dernières images ici pas Yasuka. Mais éclairage public quand il y a plaidoyer au Salaki et pas il y a déjà Snell pour dans Selemba ou la lumière publique. Voilà. C'est ça? Oui, loba. Oui, pour na éclairage public ezalaki idée na ngamoko vi natali ki insécurité ezama kasi na Selembao molili ezama kasi na Selembao yango ndezo memela biso ba problème lié notamment ya makamba bakuluna dès il a fallu tout ça éclairage public na ba direction mususu de tout na quartier Kombe pe tout na quartier Inga to bandi wana metro poussa na mona ba quartier mususu pona muna epela na Selembao à 100%. Net ici comme ma campagne c'est les cas élection les cas ozo continuer ko salango bien ozo kana ko continuer ko salango na idée ni notable à Selembao din fils à Selembao Elvis Intuku. Toujours continuer ba projet toujours même dans 2 jours à semaine prochaine na ba image mususu to keneko déposer câble mususu na quartier Monatunu pour ça la misala kuna na quartier Monatunu. Oui. Je crois dans 2-3 jours tout ça là on toujours réalisé pour na kaka lobby à Selembao ezala bien ba problème est belé Selembao azana marché té Selembao azana terrain té de football donc nous soana tozana ngona agenda na biso to ko réaliser yango avec Mokona Mboka Félix Tshisekedi horizon 2024. Parlons du Kuluna na ebité na Selembao kuna est-ce que moi diminuer Zali pendant ces temps de campagne autour les kaba victime bazalaki et continuer qui na sens wana ou bien bomi pesa qui na bango pe boaki na besoin ya ba voir na bango bato ba bengi bango Kuluna baza bato baza iti na société congolaise il faut que sangisa bango il faut que créer ba centre de formation à partir de centre de formation lobby ba auto beng ba Kuluna ba kozwa misala soki ba yekoli donc baza batu auto ko négliger soki bazo sa ki Kuluna eza parfois peut-être azangi 10 francs ayebi que sera sali des ordres akoluka abotolelo kwa mutu ayibelo kwa mutu mais or bazo bosana ke baza peut-être na 18 19 20 ans lobby ba koma na 40 ans 50 ans son na bango ekozala wapi il faut biso ba oyo toza ba kulutu na bango toye ba kosunga pe bango c'est-à-dire ba centre de formation fait kota ebele na Selembao ou notamment na Kinshasa mobimba pour que bango bazala ba koka kozwa bango prise en charge na gouvernement ba yekola ofele Mokona Mboka lansaki gratuité ya cinéma bana bazonga kelasi si les autres mona ke kelasi gratuité et réussir na 5 ans Mokona Mboka na yango pe ba biso bat oyo population azotinda biso na kata assemblée to lembate to créer toujours ba centre de formation pour encadrer ba jeunes wana parce que jeunesse est la colonne vertébrale ya Mboka ce qui jeune a telemi Mboka pe ko telema ba jeunes wana baza utile
D'ailleurs, bon, mon on peut voter. Il a dit que parce que voix intellectuelle les a ratés, voix riche les a ratés, voix pauvre les a ratés. Non, ils ont qui voix. Il a dit que bisonne ba oyo tozali ba politique, tu ba ko sangisa bango, tu ba ko créer ba centre de formation pour que lobby bato o tozo mona lelo o tozo benga lelo ba kuluna lobby ba ko kipe ko sala espoir pour l'intérêt ya Congo. Parce que c'est l'embao les alogos la moi zone moko moi zone rouge en matière de kuluna et consort. Trop de jeunes de la commune c'est l'embao ba ça donner na ba kuluna et si la rakakate ndeko nanga Elvis. Mais je crois cette fois-ci avec le nouveau général na moni makamwa bizali parce que na moni ba déploiement il y a ba policiers un peu partout dans Selembao. En tout cas, c'est maintenant mobima na yo ki maramba kuluna te. Bravo na général. Bien que les noms m'échappent. Oyoki kamba kuluna te na Selembao. En tout cas, c'est maintenant na yo quitté par rapport à ça. Sûr. Oui, na yo quitté. En bon? Na yo quitté bravo na général. Blaise Kilimbalimba. Ah merci général Blaise. Merci beaucoup Longonia. Koba kosala ndengo oza kosala, izo sala ba mama bien. Maman va bien sécuriser dans Selembao. Depuis que continuer bon mais il faut pas biso to croiser les bras, il faut biso peto ça là. To luka ko créer ba centre de formation ndenge na autre koloba awa pona ko encadrer ba jeune wana pour l'intérêt du Congo et puis pour l'intérêt de la communauté. Bon ba système ya Kanyamaka c'est yozo approuvant te aider ba comme ba bâtisseur. Bon idée à Kanyamaka c'est tout monde qui mingi ba kenda bazonga to yebi bazonga ngana notamment ngana yebi 2-3 personnes ba kidnapper bazonga bazonga na voini na yebi za ma eza ko engager l'état qui vraiment ko kota na profondeur na moté parce que na zana. Donc je voulais demander aux pour système wana ki bakuluna bakendaka esika moko quelconque bazo ba formation bakoma ba bâtisseur ou bien on a besoin d'encadrement ndenge msusu tu ko énoncer wana. Formation ezaka raté au Bimalibanda ya ville à Kinshasa. Même na Kinshasa, ils ont un espace vert et ba koki ko ça ba grand centre de formation, pe bana ba ekoli, pe lobby ba kozala iti na société congolaise. Très bien, merci beaucoup. Alors, parlons du développement en Bokanabiso Congo parce que tu me l'as demandé. Na nini de konanga ozomo na ce Congo, nous sommes en 2024 pratiquement na loba, na 2050. Qu'est-ce qu'il faut pour développement Mbokana biso Koka et Salema horizon 2050? Quand je dis 2050, c'est pratiquement 27 ans, 26 ans. On a développement au Congo, naza pour yango avec le président Tshisekedi tokomi ma développement mais il faut tout même na ba secteur ni. Parce que tout le monde a allé brancher na makambo tali minéré, c'est-à-dire la kara or, cuivre, tout ça va minérer. Mais or rien qu'avec l'agriculture, na mabele à Congo, moka ekotombama. Ce qui Sénégal, azali na richesse ya arachide. Pourquoi pas Congo etombama pe na bilanga. Biso to la banguba, ba masangu. Ce qui Côte d'Ivoire, azali na cacao. Pourquoi pas Congo? Donc tout le monde a makanisi na ba minerai. Tout on mboka na agriculture. Retroussons nos manches comme disait le maréchal. C'est-à-dire ceux qui tobongi 6 secteurs wana ya agriculture, élevage et pêche. Très bien. Au Congo na ke Congo et au Kenya sans pourtant to passer na ba minerai oyo et comment ils ont causé ba problème. Ba problème il y a ba guerre, ba problème tout Congo zo connaître le lot à cause des minerais. C'est-à-dire na lobi ete mokona mboka asa l'assemblée abeta zone wana karaté mais comme ba sala ki marama ba code minier ba ko respecter makambo yango mais basta la préoccupation na champ de bataille ya mokona mboka ezala plus na makambo ya agriculture, élevage et pêche parce que tozela ki ba poulet tozela ki makambo ya ba poisson tozeli to moniter donc c'est-à-dire il y a pas de bons managers ou il y avait pas de bons managers autour ya mokona mboka cette fois-ci comme mokona mboka azoyana vision mususu ya sika et puis ba nouvelle image au côté na kata ensemble je crois to même la mokonzi ba idée à bien to même les karaté que ba carré minier to même les karaté makambo ba minerai to même les makambo agriculture élevage et pêche to faire développer secteur wana okomona na Congo to robeta kara makambo wana mais ezali na kati ya mabele na biso to koza toujours na besoin nango mais to pesa to tsama ele na biso na domaine ya agriculture élevage et pêche. Conscience il y a population bien sûr mais conscience d'abord il y a l'État parce que l'État s'organise il y a un ministère. Il y a des ministères agriculture, pêche et élevage, tout ça. Et là, moi, quand tu as agriculture, ça pas pêche et élevage à part.
conscience est où à niveau wana budget ni ba pesaka ba ministère mi balé wana na budget ya mboka toi on a combien de milliards je ne sais plus. Alors budget net ya agriculture et ça combien, budget ya pêche élevage et ça combien. Tu ne penses pas qu'il fait banana on a moutou que l'état a un moyen conséquent qu'il y ait une politique agricole pour la marambosa rolobana. L'exemple doit venir d'ao bangonde faut ba pesa eza le roi Bukangalonzo te voulais dire. Comme le président de la République est le garant de la nation. Le gars to beti mbela na secteur wana est la prioritaire na kanisi soki agola nangai o nazola na vision na ye to tombola Congo na ba secteur wana o na tukotanga. Parce que tozela qui au leba poisson bateau nous avons beaucoup de lacs lac Tanganyika ezali lac Ebele lac qui faisait la bambisi au saranate dans la lac qui on construit oui tout exploiter même toke musikate oyeka na biso na Selemba maya kalamu ibana na Selemba est-ce que bat baye bien je ne sais pas tu m'apprends souksi nango ibana na Selemba. OK merci luko ibana na Selemba omona soki mbula makase beti babimara na bandako bato na bangolo pe oh ya solo OK et pourquoi pas tout exploiter pe yango pour l'intérêt peut-être ya Selemba ya boum ya ngirengira omona ke mbisi okota wana so to bito exploiter na Selemba ya quartier net quartier Badiading quartier Mbala zone tout il y a des mamans les papas au bazo sala bilanga pourquoi pas tout soutenir bango tozaki na pépinière bateki ouais bandal omona ke tokoma na baisse peut-être photos de la babilo utera ba Congo beto za zone na Selemba ba ko exploiter agriculture pour aider sa pe bana funa et vous allez m'abêter au lieu de la bilo utena Congo central donc tout exploiter pe mabele na biso na Congo comme appelle le contre tout ça bana Selemba tout exploiter yango très bien soko du côté d'Angeli c'est comment kuna il y a des mamans basala bilanga na bango basala balisière na bango basala ba étang na bango pour na bambisi mais il y a des gens au aroya kangesi kana lobi zaraya ye apanzi ba maman tout ça. Ensuite, c'est là, tu as un conseil à donner, au lieu pour encourager ma maman, bazo sa yelo kwana, bazo lié sa biso ba tutouana centre-ville, mais il y a des gens au bazo ya, bazo bengana bango, disant que espace soit neza ya bango. Les alliés bateau balingi Congo te. Très bien. Parce que sur le ligne Congo, sur le monde qui se passe ça, tu peux négocier avec les mamans qui sont là. On négocie na bango, ba maman, ils allaient espace tangai. Tout le coup la bino déjà besoin ko produire. Awa, ngapi nazo pesa bino main forte pour que parce que agriculture est un bon. Ils ont raté que à couper de ce que pèse ba maman na, ba ko payer pas ko financer ba on, à ko pèse ba outil. Exactement. Comme ça ceux qui va exploiter bien, azana pourcentage na e, au lieu et place robinga na ba maman. OK. Ils allaient mabe ba o ba sala ngo ba mega kotika, ba tala mboka ezolinga développement, mboka sengi to développer pays na biso, to ko développer beaucoup plus na agriculture, élevage et pêche, mboka yo kene biso au lieu et place total na mboka ba minéraux. Très bien. Merci beaucoup Elvis Intuku pour la première fois sur Canal Kin Télévision d'Akin Matin. Vraiment tu m'as épaté par tes idées parce qu'il y a l'obéla toujours agriculture, pêche, élevage, tout ça. Comme un entre guillemets probable député, peut-être dans les jours qui viennent, on va en parler sur une élection ici, trouvant à Penza. On parle politique, on parle politique agricole, on parle maramoutou nengezali pour que tu aides mbona biso ekende liboso. Sinon merci beaucoup. Je m'aimerais te dire pour la route à Selemba au soza li loba moko ya loba pour na bana Selemba au baza ebele bazolando pe bana Selemba au baza libanda na diaspora par Rolanda yo na réseaux sociaux na biso Canal Kin TV na chaîne na YouTube. Population Selemba on a 5 bino merci. Tout d'abord parce que bolakisi volonté na bino pour nous soutenir biso na mapona utikolekawa na osenga na bino bozala apaiser bozala agité na ba résultat au tricherie au nini non biso to banga tricherie te lokola bo voter biso nous avons confiance na seniwana to pesa ngo confiance ba résultat e kozala fiable et puis boko sepela. Très bien. Na senga na bino kaka kimia ezala bato ba bengi ba spéculation te o nanya bimi seni ka rande mka repesa résultat organe moko yende abungisa mi pona kopesa biso résultat et puis comme bino bo pesa biso chance to ebi ke to kobima abonné di forme. OK. Mais pona ba problème ningo bo benga nga ya hôpital à sanatorium na rozala kuna je crois après cette émission nazo koma na morgue sana pour n'avoir réellement problème ezali est-ce que solongo ezali est-ce que mes gestion ezali ndenge bokomeli ngai na ebike na rozala wana lelo na bino
tokutana na morga sana. Merci beaucoup. Problème ya Wenza Selembao. Ah ouais. Selembao za na marché. Wenzete. Azana marchete. Wenzete dans la boumbe, d'après Wenzete à boumbe wana. Bon, donc toza va problème belé, tu remera ko résoudre dans pas à pas et le monde a président Tshisekedi na 2024. Merci beaucoup. Ba meilleur vezate, toza parmi le fait hein. Ba meilleur vezate. Joël Pembele s'il te plaît. Merveille na pesi merveille na président Tshisekedi na mama Denis Nyakero. Merveille na mama na Ani Monda. Merveille na ma femme Mireille Tsao. Et puis na Makambole Gaulois na Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ndeko Elvis Intuku, digne fils ya Selembao, notable de la commune de Selembao, ex-candidat, ex-candidat dans la députation provinciale à la commune de Selembao. On attend les résultats. Comme j'étais reçu, nous avons la chance, Nzamba Sunga, et au sala bien, n'est-ce pas? C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, tu restes là, on va chuter avec les anniversaires. Les anniversaires, il y en a.